to leli to komi pe verso ba 4 wana ba 3h na la musi Michael na bi Michael la muka to ken Mikabi na oke na ngate na bi bonjour papa siko erozo kende wapi na bi papa na oke libongo eza musala nzambe moko aye na libongo ayako lukanga lobi na zalaki te siko babike azala maswa malaika abi hey mama zonga na yo na bimi lisusu na ke pour la deuxième fois na kuta na mama moko na mutete na mukongo mama tuninga mama oke wapi na botubo abita tika ngabatu maswa ngona elungwe nde na zongi ba Mikael baseki Mikael abike wana so ba demo zo ke na ko kuta na bango na butu yo kakate ndeni abiko négliger eloko babenga ndoto te sozo négliger eloko babenga ndoto on perdre makambo nazo yebisa yo eza solo nebi pe kote ya te apôtre Michael peka na début wana ayebi pe ni kote ya église bato bapanzani biso totikali kana bana mike nde biso to bunda ka bongo na ndenge na biso donc to te ya ka bongo mabe nyoso esili Michael ba yako sale moko nzama révéler siko to tuniye ona minute opona biso ekoza neni babi abite bino boza ministre ba ministre na kati église biso ba ministre ngano za représentant bino boza ba ministre na kati église comme to za na choix te to yebi côté ya te to ndimi pe ba passer ba tie na ba dibaya bazao no mona clarté nazogi na porte que Michael na yebsie apôtre tininga kene na représentant na ke ko tu na représentant nde na memaki ngambo e na ke tu na ye alobi yo zanani bituma nde e bandi wana bakomo bundisanga do babengana nga na église lokola mwana moke mokolo moko ngano naza nzela na okende nakuta na papa moko ayebsinga mama omoni ndenge ezokende boye omona bakamarade na yo bavandi boye basere église na bino bavandi na côté gauche yo kokota kuna te koyo camarade na azaki akosima na lobo so pe atikanga nde nini nebite siko atikinga tozokende okatisa e tozokatisa prince mbala mona telemi na katikati ya prince na mimoni on dirait na komi déjà na ngamu nzoka nde naza na prince na oyo kaka bato baokrie moto akufie ngape na oyeba te notala moto yango akufi eza nani bien aimé kopesa moto tor te etomona bato baokufa na prince bosambe na langue neni donc ere bana bamonika na olamuka te nde bakebenga apôtre mama akufi mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo Batieli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, la princesse de l'Éternel, je vous aime bien de l'amour de Christ. Que la paix de notre roi soit avec nous. Nous sommes dans cette émission Témoignage. Je sais que ça fait bail, on est là, il n'y a pas de souci. Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avec maman Déborah, nous continuons ce troisième partie. Donc, il y a un premier épisode, il y a Témoignage naïe, accompagné toujours avec l'apôtre Michael. Un des témoignages à Souka, parce que le Zali, troisième partie. Si c'est déjà deuxième partie, troisième partie, il y a Témoignage naïe, mais premier épisode. Lorsqu'Akoufa qui est sous pour la troisième fois, un des clôturé témoignage plutôt qu'il n'a pas qu'un apocalypse. Ah ben, on a interprété le message, nous avons pris ça qui est. Mais Régie va nous balancer un élément et on se retrouve tout juste après. Régie avant.
Allez, katela. Yambalo ya taba pasteur bakokata. Allez, katela. Bina na yo. Yambalo ya taba ministre bakokata. Eli. Okay, toka mwana. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Twaluki biso. O mundele moko ayawa tofandi ne bana mweto lena bangaingai na ye. Nzoka ne atiki savo pe amonganga na bana ke boti ko pesa mama na bibi. Na bi mundele lukinga ayebi ngawa. O awuti ke shasa parete nzama pesa message azama so malaika. Na maso malaika mundele oso aza meti meto monene to mundele. Misu nezo briller. Na bina bon moto boy. Abina bon moto. Na bon moto. Mundela lukanga abi makamazana ngo il faut ayepsaka yo kabi si c'est comme ça Michael tokobima na soso liboso ata ba 4h du matin comme aso elongo na 7h biso toketo ke luka mundela Michael andimi toke nde ba komo lobela biso wana boza mabe boza biete to leli na biso pe to leli to komi pe verso ba 4h wana ba 3h na la musi Michael Nabi Mikaele la muka tokeni Mikabi na oke na ngate mundela ngona na uta wapi Nabi tokei aboy na la musi frère José aboy na la musi ba pasteur ba boy na azunzela ngamoko Nabi savana sokoli pe mai na latibie na mwa butu wana pe na ke na komika na wenza shamukwala na mona papa moko na ba kalebas donc ba kalebas ba sa masanga mbila. Donc papa on a lati ba kaleba se ebele apesa bonjour maman nabi bonjour papa siko erozo kende wapi nabi papa no ke libongo eza musala nzambe moko aye na libongo ayako lukanga lobi na zalaki te siko babike azala maswa malaika abi mama zonga na yo papa maswa ne longwa nabi papa za lukute maswa ye longwa na butu maswa ye longwa na 7h l'état pesa mi beko na butu maso ekota molate maso elongwa na 7 habite mama komi tulisate omona ete maso elongwe nde na zongi lisuti na ndao ba pote babandi ko sekanga a zongi lisusu na yesi na kutena papa mona ba kalebasa masanga alobike maso elongwe apote abi o mona maso ezolongwa na butu wana lukuta papa na momeli masanga ayebi programme so nini na bimi lisusu na ke pour la deuxième fois na kuta na mama moko na mutete na mukongo mama atuninga mama oke wapi na butubo ngabite mutu mo ayaki olukanga sikwa za maswa malaika aza mosala nzambe no ketala abi mama tia matoi
Chamato, ngape na vaniya, abi yoka. Ozo kani. Noka ku abi maso ngone longwete. Omonete, omona papa wana te o raté. Siko natali mama ngobo. Nabi mama oyebiye. Yo yebi mutu ango. Abi mama ko so nsanga ba tute baloba za munoko. Ko so nsanga nabi mama oyebi nga na za munoko. Yo yebi nga wapi ke na za munoko. Abita tika nga ba maso ngone longwe. Nde na zongi ba Mikael baseki. Mikael bike wana so ba demo zo ke na ko kutana bango na butu. Yo kakate ndeni. Nde malamoko na histoire wana na komi kikwit nzama rappelenga nzama yebsinga omoni bino ngana bimela bino méthode belé me bo comprendre te ngana bimela bino sans ebele bozo respecter te pona ni bo kutana na ngate pona ni bo zwa onyoso na lina pesa bino te pese bokota na distraction so boza na kati ya distraction pe bandoto nyoso no pesa bino bozo landa yango te bo banokota na distraction bo mona kake nzama za lukuta mena za lukuta te siko na yeki chasa ayeko révéler nga lisusu abi ko négliger eloko babenga ndoto te sozo négliger eloko babenga ndoto on perdre makambo nazo yebisa yo eza solo na yeko lota lisusu deuxième fois troisième fois kana kata kishasa na vani mwa miko na pesi ndoto wana maswa ba expliquer ngate na yeko lota lisusu kaka même maswa ngo ezindi siko ibalobi on dirait biso to kende misala nzambe to koti pe na kati ya maswa nga isi apote mikana bi maswa nkele boyo nga no kota na ngate so ba komoli maswa te nga no kota na maswa te maswa eza salite siko na mama na FC lisu representa na bi komola maswa ya lobi no komola maswa te maswa eza bien nga bi bo si c'est comme ça nga batu no komola maswa no kota na maswa boyo te nde na bimaki na FC apote yo tikali na maswa salite ya bi amade bon maswa eza wa bitoko voyager na maswa ni nga batu no tiko lando na maswa nga bimina nga na bibi pe na kei na kei na moni nde mo maswa moko amoke nde na koti na maswa wana na koti na maswa wana maswa ngo ikomi tanto ezo mema biso na maye tanto ememi biso na mokilie tanto ememi biso na zamba tanto ememi nga na zelo na bi sorte ni na maswa boye o maswa ndenge nini o ezo mema nga na bazamba na bazelu maswa ezala boye te maswa etamola na mai batu bazaki na kati bayebsinga kanga motema okuta na véritable maswa nde biso pe tokendeka na maswa yango ya bazelu wana na bamaswa ya zamba na biso tenia maswa ezotamona na zamba lokola motuka maswa ya ndenge nini nde toke nde tokebima na mai ya monene nde bayebsinga bomoni malgré osouffrir omoni mai ya monene te na mai ya monene nde ke komona maswa ya monene na koti na kati na bamoni za bayebsinga ke omoni makambo ozomona okuta na souffrance moko mais ata moto mwa okotelo te mais na nsima souffrance wana na kosala makambo minene na sutuki na pongi na tongo mpe apotre mikaye na yebisi ye mpe apesinga ndoto nga mpe naluti ndoto namoni représentant akwei na libulu tozobendeke bima aboyi nabi bandoto mystique nde na nsima mikolo nga nosaka misala nzambe nakomi mpe kosala nazo travailler misala nzambe toke na papo tokoma na poison wana nzoka de makambo nzambe atalisanga wana makambo nzambe atalisanga wana eza mpenza makambo mpenza réel nga nomona ke eza bandoto mais eza bandoto te tozo travailler naye koremarke na kati tozo travailler na kati église biso ka nde tolobaki première fois l'église na biso epanzanaki tozalaki na évangile l'église epanzanaki presque moto na moto aganyaki église na ye donc ngai paroisse ezalaki na kati ya lopango na nga oyo eza ya évangile oyo nalobaki représentant nango ezalaki mundele apôtre paul lao oyo napesi mbote ezalaki baeglise na ye siko oyo ezalaki na lopango na nga etoke mpe jugement na l'état bato baganye baeglise l'état mpe azwi église wana asali apesi nga alobi comme eza na lopango na ye église bolongola ni to bolongola ni ban ye akoganye puisque lopango bofutela te bobana ozala apamba nde ere bapesi nga église wana nayebi mpe koteya te
apôtre Michael peka na début wana ayebi pe ni côté ya église bato ba panzani biso to tikali kana bana mike nde biso to bunda ka bongo na ndenge na biso donc to te ka bongo mabe mais nzambe ya likolo azoyoka nde nzambe asalaki nzambe monike to bon to zo ko avancer te moto ote ya biso azate nzambe koma esiko ko utiliser ngami na miracle omona baye na malade na bondeli moto abiki baye na moto akufi na bondeli moto asekwi donc kaka bongo omona bobondela bakoka batamoli nde bato bakomaki koya mingi bato baye na église bato bakomi pe ebele na koma yebisa apôtre Michael na bisiko awa tokozwa mikanda leta wapi leta akomi pe kotelemela amoni bato ebele nde na Kinshasa koto na groupe oyo tozaka na bango bapanzanaki nde batindaki maloba babi tozwa mikanda mosusu te tozwa ka mikanda nini oyo ya bango koto baza lisusu évangile te bazwaki kombo mosusu oyo ezalaki pene trône de grâce biso pe koto Michael yebisi bango te koto nzambe pe apesi koma église na biso trône de Dieu donc nzambe révélé biso ke église okoma nango trône de Dieu bango koto babi ke nzambe révélé bango trône de grâce biso tolobi te biso tokozwa komo na bino trône de grâce te biso tolanda nzambe yebisi biso trône de Dieu nde bayebisi biso babi tozosangisa yango tokoma église moko siko bayebisi biso bon tokoma église moko ye représentant alobi ke tolanda chemin ya Jésus-Christ liboso eza baapôtre na nsima eza baprophète asalisali les 5 ministères siko classé bongo aye pe alobi ke nzambe alobi baordonne biso baordonne pe apôtre Michael ka ndenge abetela bino aza kokola te ka mwana moke baordonne bato nyonso esili Michael baya kosala ye moko nzambe arévélé siko totuni ye mpona minute mpona biso ekozala neni abite bino boza ministre baministre na kati ya église biso oyo baministre ngana oza représentant bino boza baministre na kati ya église comme toza na choix te toyebi koteya te tondimi mpe tondimi première fois nde toyaki mpe tosali mosala mpenza emonani na kati ya Kinshasa deuxième fois wana na ye kozonga nzoka nde bachangea statut biso toyeba te kote oyo nazokendaka kofongola nakefongola mpe ntina kasai occidental nakefongola baeglise kuna nafongoli na bakikwit nazotambola na bamboka ebele na oyo na bosani bakomo nafongoli baeglise nzoka nde bamoni tozalaki assemblée mais tokomi na niveau ya communauté des assemblées ale balongoli kombo na nga na statut balongoli apôtre Michael na statut eza te mais nzambe aza monene mokolo moko na yambaki pasteur nzoka nde statut yango mpe ezalaki wana pasteur abosani atiki pasteur yango mpe bokilo apôtre Michael ezalaki makambo nzambe statut etikali na mesa statut etikali na mesa nde natali na kati statut wana basali ya sika kombo na nga eza te komo apôtre Michael eza te nde nabengi apôtre Michael nabi apôtre basali statut moko ya sika batie kombo na biso te batie bakombo mosusu mais kombo na biso bato tofongola baeglise batie te baketia kombo motu afongola ata église moko te apôtre atie nga te mais nabi nzambe statut ya sika na apôtre abi wana molukuta bakochange statut nde nini statut bachangeaka so basali conférence nabi te namoni statut ya sika kende meme tuna bokilo na yo statut bachange komo na biso na kati eza te namoni apôtre Michael ndiri bamvutaki ye akomaki akokotela bango ndenge moko nazwi mpe nzela nake na bokilo na ye natuni ye papa oyebi namoni statut moko bosali ya sika me bakomo na biso eza te botie bakoma bato mosusu me biso oyo tosali misala nzambe kombo eza te ndeni alobi o te to banozela yo ya mpo batia kombo nabi est ce que kombo mpo botia kombo na ngai il faut ka présence na ngai ezala bo bapaster oyo batie na badibaya bazao nomona clair te nazoki na apôtre Michael nayebisi ye apôtre atini nga kende na représentant nake koituna représentant nde namemaki ngambo nake tuna ye alobi yo oza nani
bitumande et bandi wana bakoma bundisanga do babengana nga na église lokola mwana moke kapo na tuni pona ni kombo na nga na statut ezate na servante na kati église nazo sala misala ebele na fongoli ba église ebele apôtre Michael a souffrir a koli na kati église mwana batuto zo ye mwana moke ye kacher ye magicien atiki a komi na église a travaillé mingi mais comment ezate pona nini bitume bani ale babengani nga na église balobi koya lisu église ote yo to yebi yote nga pe na vandi malgré ba olobela nga bongo nga no kende ka église no landa mutu te et no kende église kuna mateya ole bateya parole de Dieu te bakomo teya kanga bakomo teya nga ba musu ba prophète alukuta donc ba makame bele na bi apôtre yoki to bima apôtre abimi aboy nga bato pe na bimi nanga na bimi nde na sima ba combattre apôtre do moyen te bango na apôtre ba bengani pe apôtre nde ba bengana nga babi langa mama na yo awa nini to yebi yote apôtre aleli abi église saka na batute bo bano lengela biso to sali misala église komi monene bino siko bokomo bengana nga ale ba yebsinga na kei na bendi apôtre bi oyokati nga na yebisa oto bimo boyo moni ba waya obomo pam ba moni bongo nde babani ko salela nga ba complot ba salela nga ba complot ser oyo ona zwaki na église na biso ona lokota ki penza na kati église azo souffrir azo nyokama nde ba préparer ye ba pesi poison et pas na ye ba préparer ngai et pas ser wana mais nzambe bon néglige abandoto te mokolo moko na lali na loti ndoto ba ser wana balandi pondu na Thompson rogriller sikoyo babengi nga ya kolia pondu na boyi kolia ba forcer nga na ndenge nyonso na liaka pondu wana te na boyi sikoyo na boyi pondu na yeko sutuka na pongi ndoto ndeni na lotibu na yeko lota lisusu na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba la minute on a 4 bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Moi il nazana mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio nazana ngo na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si a fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de niveau qui ça même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la porter au sungayo, à aux yeux de l'ogolia. Maman Nazareth, Tanzamba Pambola, ya bakse mikole belé, awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa, poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na Église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à Église catholique Saint-Vincent. Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta,
nzala na Congo esili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya mode, yo bandika na fufu. Oui, pour na Nazareth, dans un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Mokolo moko. Ngano naza nzela na okende. Nakuta na papa moko ayebsinga. Mama, omoni ndeko sokene bo. Omona ba camarade na yo. Ba vandi boye. Ba sere église na bino. Ba vandi na côté gauche. Yo kokota kuna te. Yo kota côté droite, côté bana mike wana bazali. So ke côté na bango ba oboma yo. Ngape na ndoto wana na okende. Na moni ba sere wana. Ba bengi nga ma chérie. Yaka côté o. Ma sœur. T'as la diable pas joyeux fa flatter. Soit liga reçu yo. Ke bana bato ba flatterie. Yoka ma chérie. Yaka côté na biso. Yaka ngape na boy côté la bango. Quand des papa na lobi ko kipe bango te côté la bango te. Mission na bango ba ni ba bomali. Ngape na kipa bango te no. Ok ma chérie boy biso. Oboy ko lia yo linga pondu na Thompson. Ngape kuna nazati. Nazo kendeka. Nde na komi liboso boy. Na kuti bana moko mike côté droite. Balati bilamba pemepe na koti côté bana wana. Babi ma chérie comment otamona bana mike. Ngape kuna nazate. Na koti na côté bana mike. E na koti na sutuki na pongi. Babi bandoto banana wuti ki kwit. Bandoto kaya pasi kaya mabebo pona nini vraiment. Eza nini? Nde na loti ndoto wana. Olie nazo mayele te bango ba préparer ba tali côté na bango ya église ngana kimi. Ser wana pe na loti ndoto wana. Na komi vraiment ko salele lisute. Donc ngano salele nga yete. Ser wana pe nzoka nde côté a publier que bomoni nzambe atalisinga kala mingi te mama Déborah akokufa ngana remplacer. Bon ngape no comprendre te. Bato bakomo yebisanga oh camarade nga yebisi ndoto aloti okokufa siko ba remplacer. Nabi te ba yebsinga te. Nabi est-ce que ba remplacer amoto? Ba opese ministère musu ba opese ga ministère oanga. Ba bien. Ah bandoto ka mabe. Kaka mususu liso utika église na biso. O mama Déborah to moni on a vu na ndoto okufi babwaki on a balabala moto okuno azalaka te. Bandoto de ni bon. Na keti na potre Mikaël na yebsi. Mikaël lobi ko banga te ngape no prier. Après wana ka bandoto wana ezo continue. E ba moni bango balinga bazwanga penza na ndako ya camarade nanga. Mais na ndako ya camarade nanga wana en tout cas eza moko na lia epa na yete. Yesu aye epa nanga alia. So na keka epa na bango na lia na ngati. So atie biloko mingi okaka nazoka nzala te. E ba réussir ngate nde bake lisusu epa camarade nanga mibale. E bake epa camarade nanga mibale, bake bongisa na yete. Il faut bapese mbongo mais abomanga. Siko ngape idée ezate puisque wana zaka pa camarade penza ndeko na bisope. Na kenda pe pa na ye to vanda bien na ye na kei mokolongo pe na kei na suis ser moko pe o to saki na intercession to ke na ye to ke pe kuna to komi batie pe pundu na Thompson na ko griller bon ngape na bano na idée ezate ngano mona kake seroyo aza na église na bisote malgré aza certes yeba na za camarade nga aza na église na bisote akosanga mabe mon côté mais nzoka nde ba prépara orke na kati ya ndoto wana parmi bato na monaki na côté gauche o ba pesa nga pondu na mona pesa na mona kati journal liboso o ba lobela nga lia pondu na mona pesa na mona kati siko na ke kuna alambi peka pondu na agrier Thompson bon d'habitude na kenda ipa na bango soki batie biloko nga na liaka na mobali na ye omona présenter nga biloko na mobali na ye siko to lia na mobali na mosu ye pe na kati mais mokolango atie mobali na part atie nga biloko pe à part bon selon nga na bano kanisa comme na ye na mopaya yango batie nga biloko bo na mona ngo gravité aucune idée batie biloko pe to bandi kolia na le comme na linga pondu mingi en tout cas na lia ki pondu mingi par rapport na Thompson mais nzoka ne poison ezaki penza na kati ya pondu
nga na liaki vraiment quantité ya mingi pondu ye oyo ba memaki ale ayoki bien te atiki azwi maboko ne atie kabo ole asignale nga te ya ale nga pe na continuer kolia comme na linga pondu mingi et na continuer kolia na temps moko bo nzambe na biso aza mawa bien aimé il faut to sambela nzambe na zulia na le quantité ya mingi nde na komo yoka pondu et comme bima solo anye donc solo est transformé direct comme il y a solo anye et ça Ndoto te fait réel puis c'est toi qui n'a pas ya kufa o ya poison ah nde na telemina tali pondu on a no nye na bi pondu on solo anye bonde ni no lo bana se amoteba nde na tiki pondu na zui Thompson na tie Thompson na monoko solo anye na bi ah mais solo anye bonde na zui li su Thompson na kati na tie na pondu na tie monoko solo anye ah nde na tourner na tali camarade nanga nga tourner pondu o lamaki ona njunga libanga pese bango ba yeba na linga pondu na njunga libanga ti ba njunga libanga o epeza wana ya ndimi pe na lamaki na njunga ba ya bi ma chérie yo yebi ke na lia pondu na njunga libanga ti pona nino lamia ona njunga libanga o yeba ki na zoya habite ma chérie na yeba ki te ke okoya yango na lamaki na njunga libanga na bi pesa nga pilipili nde akepe akezwa pilipili ake dure nzoka nde abakisi poison na nini na pilipili aye na pilipili atielinga na bie pilipili bo ya solo ya nye monoko na ngai komo bimaka solo ya nye na tiki na vandi na bandi intercession na bandi ko bondela na bondeli na tiki yepi azaka otala nano na bengi ya hotolia otena olia tena okelia na fête na bi bon ebele biloko ti okanga moko habité na zo kelia na fête alia kiti nzoka ne na monike na zo santiro solanye na yebise longola biloko na olia lisuti era tomboli biloko oyo ser o akena na nga so signala nga na lingana sala tout et tout na lande kuna place abwaki na zo ata parti mais nga na mona na ngati nzoka ne na zo ko intercéder yango moni eza ba prière muso okangaka miso te eza ba prière mutu sala miso akosani ya kofongwama soki naza miso akofongwama na lingana mona ndenga ke bwaka na poubelle nga batu na zaki miso ofongwama te mutu amoni eza sero bo sero akanisi kake peut-être bazamba mbongo na bango biloko so batu bale babwaka mais nga batu na mona te na mbala moko naza miso okanga nazo ko intercéder pour na sona nyeno yoka mbala moko ye atomola biloko akena poubelle ezaki ka boye pe abwaki nde sere ko bota bato msona minene bwake bwaka oli ayebisanga te ayebisinganga nga pete eto sisi kolia esili na sokoli pe maboko noki eloko te soki pe nazalaka temps ebele nalingana ko yepa na bango mais nga nazwi ka télécommande na tie na olanda information information ye sikoyo ye akomika mbamba o mase toke na ketika yo toke na ketika yo toke ne fait nga bo comprendre tete akomika net agité nga pe no tala na nga ka nini no tala kaka télévision siko serwana lobi moto alobi ke toke na zo ke fait telema te madem nde toteli et toteli d'habitude serwana akena kotika ngati na presse mais mokolo ka nde tobimaki na porte oh ma chérie bayo nake sokola no ke fete biso pe tobimi nde tozo kende na bandi ko sentir ben fait na sentir na chaleur après chaleur na sentir le kolo oil non on dirait comme boy le kolo oil on dirait comme boy loboko oy ekomi boy loboko ekomi boy no koka no on dirait no tambola rabo donc on dirait na zoni mon conseil na telemi na tuni serwana na vimbi ote na ye munene ote pone ni oyo kabo abi ozo kandeni nde na tuni biloko wana oyo kaki ya mondeni abite biloko wana eza biete
ngaka na bani kolia boy na yoki yango solo amabe yango na tikaki no tala ne ozolia na linga na signaler yo mais moi na signaler ote na bi ngapi na yoki yango solo anien siko no yoka lokolo na ngai ye munene loboko na ngai ye munene mutu evimbi ya lobi siko to rapidité tokeni ngabi te to zonga to ke yebisa bango ya lobi te tokeni bon comme na camarade na monganga ngabi te to rapidité na maneli mobali na za ndeko ya papa Albert ngabi te to rapidité hein comme na tika ki na ndako ne to rapidité aluka kisa pesa nde to bandi koke no ka kilo moko mwena to mola makolo te nabi siko nzoto ngo bondeni nazoka kilo nde asimi ngai nabi simanga naza biete to luka kabine to somba unité to benga ye mobali na ye to luka kabine na limite kabine zate biso to kende to komika na 12e rue eto komi na 12e rue sikoyo camarade na azaki akosima na lobo so pe atikanga nde nini nebite siko atikinga tozokende okatisa tozokatisa prince mbala mona telemi na katikati ya prince na mimoni on dirait na komi déjà na ngamu nzoka nde naza na prince na oyo kaka bato baokrie moto akufie ngape na oyeba te notala moto yango akufi eza nani bien aimé kopesa moto tor te etomona bato baokufa na prince nga namoni yango na miso na nga mibale donc nga na katikati ya prince mais esprit na nga échange nazomona ke naza na ngamu on dirait notala bato baokatisa mais nzoka nde naza na prince mwana na nga molimo wana akatisa déjà siko eri bato baokrie nga na oyeba te ke baokrie mpo na nga namoni kaka ke bazokrie moto akufi so wapi baokrie moto akufi motuka oyo jipo eyebo ebeti frère kia ekangi awo nga mpe naomona te mosusu eyebo ebeti nga na katikati siko baocomprendre te bareceve oyo kote ezaki bis na bango esprit de moro receve abimima asiminga siko camarade nanga kuna azoganga kaka mwana oyo molimo batuni ye aza maladi ye mpe andimi aye mbangu akwe na nzoto nanga babi me moto aza maladi efo simba ye yo tiki ndeni babi mama oza wapi nabi te nga naza na nga na mokili te naza na mopanzi nalii nakatisa babi te oza na katikati ya prince nabi naza na katikati ya prince babi oza na katikati ya prince nde natali bo naza na katikati ya prince ete conscience na nga ezongi nabi nga natie nga na katikati ya prince nga azalaki na nga kuna rive na otala bato nayoki nde baoganga moto akufie babi si yo moto olingi okufa nde camarade nga leli asimi nga na maboko nde tobani kokende ngabi siko na atiaki nga na prince lobi tozaki na yo otikalaki ndeni nabi te nakomaki na ngambo abi te okomi te parceke nayoki na nsima baoganga nde na baluki na moni eza yo ti tobandi kokende etokei toleki mpe ndako ya camarade na nga wana ndako ya ndeko ya papa Albert toleki yango toke raisonne ka mosika ndako toleki ti yabi me olobaki te nini nabi toleki yango toye tokomi na ndako na bondeli nakweyika na divan banda wana naliaki te nazolia na nga te nazokaka chaleur mpe chaleur oyo motoki ebima te nazoka petit te nazoka posa mai te nano ere nakomi ndako nde nasengi bana boyelanga molanga huile d'olive baye na huile d'olive molango ya nyonso na beti yango tuk na meli lokola mai nga mona eloko ebikisa ngai eza wana donc na mela molanga huile d'olive ya sika na uti osomba wo nyonso esili na kitisi bana batuninga mama eza nini nalobi pete na bi eloko te na biso nalobi baobanga chaleur moko bosomba maki basombi maki bosala boye
na bosani pe ko yebisa ta bana boke benga apôtre Mikael nga na bosani yango donc chaleur nazuka chaleur appétit ezate nde na lali tokomi lobi na tongo na sengi unité na composé na bengi mwana mwasi wana na biyaka très Jean naza na posa na atuninga ma chérie ezani ozobela ozana problème ezani na bité eza problème te naza bien ozokosa nga loba vérité ah na bi vérité deni naza très bien naza masolo na ote ma chérie okosa nga ah na comprendre et c'est que biloko wana ezali nini poison wana pe no yebaka te ke eza poison mais ezoleka déjà na nzoto nazo sentir mutu bien te na komi na deuxième jour na komi na troisième jour aïe quatrième jour ekwesinga ti ndenge bana bazolela bakena ozwa apôtre Mikael nga bato pe no yebana nga te bakena kozwa pe représentant aye donc baoyeba te ke baje na bango ale bakezwa ye lisusu baye apôtre Mikael anaye na nsima bazosambela ke tosambelaka na langue oh tala aventure moto kopamela milimo te bosambela na langue nga a place wana eza apôtre Mikael akoloba pese nga bato nazaki oyeba lisu te nde apôtre Mikael atomboki moto akofi boye bosambela na langue awa topamela nde bademon tozopamela bademon ndenge nini bokosambela na langue bosambela na langue nini donc elle bana bamonika na olamuka te nde bakebenga apôtre maman akufi na olia bakiti na bamesa ah atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba la minute on a 4 bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais nazo chez la bino moi mon tio n'a pas un na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon dans Youth Pesa au foutu mbongo kuna partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Nako sansu mulongo kuna. Poto zela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi ya foutu mbongo kuna partir à Poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape simbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé que on bazana niveau qui ça même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndebono na pota ko sunga yo a uzika biloko kolia eh mama Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubunga te toza sur avenue Ndoto numéro 1 direction Elengesa face à face na Église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa Ndoto numéro 1 à face à Église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, OK. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux.
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mamakandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien